alaki pena mutu moko asimbi nini wana ketina l'État parlait de ma boîte, on a un hôpital, bah école, bah nini. Peut-être au bout quand yango. Porte yango. La place supporter ça. Atanga ndinga kati. Yale kiomoni yale. La porte place ça. Na poignée le sous. Ikolo atelemi. Sana kuna atelemi. Atelemi na atelemi. Bomoni. Atelemi. Sanga kota wana. Monta na koti kuna. Wande wa biliozo mbele. Yewana kota. Yaka 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 oh yaka yaka yobima yobima mazakota yobima yaka mazakota tina kati ko bamako auti ba kuna telemi papa tala koto ay ba militaire ba sate ba militaire ba kote place auti ba militaire au côté awa toza na palais de marbre bisika babomaka muse libulu oyo eza libulu ya terrasse o babongisa pour que maye cholaka mais ba rwandais baye ba s'infliger koto yo nde ekoma ndaku na bango kana bango bavandaka koto yo eza libulu e matiti na ebimi na kati ya palais de marbre lere ebimi na kati ya palais de marbre nde bisika bango basala base bango basala bandaku na bango bavandaka balalaka makambo na bango nyonso elekela bango ka kuna alors tozokamwa komona makambo modele oyo ti sikoyo même bakonzi oyo bayaki awa bango nyonso baza lisusu te bapanzani bon toloba nini toloba te seka gouvernement eza complice soki ezala makambo moto awa na bapolisier batie tuzaka mais awa sikoyo makambo barwandais yango na kati ya quartier présidentiel ne toza boye tala makambo yango ndenge ezosalema merci bango Bopesa position eza kona eza ndeni Tokoti na yoti na libulu omoni kuna ndenge eza na keti na suka na telemi omoni place po oteza na telemi pe lisusu na simbi po oteza likolo kuna siko kuna ezosenga bakonzi bango moko baye kozwa intervention na bango balandela ngo bayeba ke nini eza kuna na porte pona biso tosali ya biso musala topanzeli bango baya nanu baza ba monta biso neti ngai na yaki depuis 8h na saka kawa na général aya ata 50 fois atikeli mututo tozana susi ya mboka po na mboka na biso ende ekende liboso baya bango moko baso intervention bayeba ke nini eza ba militaire baso banga kokota na kati tozana basoda bamuka bazao ba colonel ba policier bazao bazo sana na bango le kote tozo kama nini tozo retraité bikoyo makasi etikali muke tozo kanzela kala te pe gouvernement po to komo le président ye moko yao po solution monana pamba te ou bien gouverneur ayao biso to sila na so gouverneur aye to kota na yeti koto to ke elekisa ye musala biso tozo sala koto merci bandeko balandi mpona koexplike bino na bokuse awa tozali na palais de marbre libulu oyo bozali komona awa eza ete bauti korepere quelques milices ya M23 donc oyo ndeko Paul Kagame azali koutilize bango mpona koluka toujours kodestabilize pouvoir na biso bacongolais ou soit régime en place bauti korepere bango yango wana baye
awa babatami toza précisément na palais de Marbre place nini bassassinaki ndeko musée Laurent Désiré Kabila bozoyoka ndenge peuple akoganga donc awa eza efuluku ya bakongolais basangani liboke moko mpona koluka ete bayeba likambo oyo ntina suka ndenge nini bato wana bakobima na libulu oyo ndenge nini tokobengana bango na mboka na biso yango bozali komona bayebisi biso basili kokanga moko akei na ye bozela na mokuse tolakisa bino ye na mokuse donc awa ezali nde oyo kake congolais atelemi liboke moko congolais atelemi liboke moko tala moko yeyo moko ye wana moko asili kokangama moko batie maboko na bandeko na biso ba FARDC na la police ndenge bozali komona na palais de Marbre awa bandeko eza chaud awa eza chaud na niveau palais de Marbre bakongolais bakosenga ye baboma ye otala ye wana bakosenga bandeko bon comprendre reportage eza na pasi voilà il a été retiré ozala bato ya force de progrès oya Grand Malik nde ozolanda déclaration wana bakonzi ya la position bakonzi sika général Jean Bosco secteur ya Mbinza ezali miné à travers palais de Marbre. Palais de Marbre il fallait na décarpi mobimba nango ntina kati baja mabe bazali na kati ya palais de Marbre c'est bien travaillé monalité. Nous brûlons le palais du Marbre aujourd'hui. Au nom du centre congolais, on va faire un palais de Marbre,